ngala sali par nanga bo mam tia date mam sa tieli baya siko binonde bo la biso sold out e bana ineni sola ngo soko résumé biso e bandi wapi uti wapi motivation ngo ya ko pesa biso lelo spectacle na théâtre des gymnases na France isola ngo bandi wapi balinganga te na pesi bango shalom mutu nyonso wa kofinganga wa koloba mabe na ngai ya bana na nga na ba bombo na nga na ba noko na nga na ba manager na nga na ba producteur to pesi bino shalom lava na kozala wana donc yomi ya déjà omona nino na osala parce que ndeko na nga mwasi a osé a bossé peut-être bien leader accompagner ngai donc na kozala wana donc billetterie déjà lobby les seti et ça déjà donc en marche quoi donc tout le monde bino bolingaka sila bolingaka bakuta biso banoko Abakouk là eza chaîne pour tout le monde. Très bien. Il n'y a pas de chaîne de polémique, il n'y a pas de chaîne de distinction, il n'y a pas de chaîne de kopona bato. Abakouk c'est pour tout le monde, à moins que la personne yo oboya biso. Isablo mo yebeta madada pona mona yi de mo mo si na fongoleka be pas facile. Kasi basa pele wande ko mo sanati. Mo si pele wala yeyo. Le roi lobby les 7 de Jésus fongama esili. Maman les 8 esili. Le 24, le 25 et que maman le 23, le 24, le 25 ici non. Très bien. C'est va bioté tout mon théâtre gymnaste Tony bien même sur la salle mususu. Akit. Donc venez nombreux. Attention va dire tonton o boya vraiment bien. Ezala banani, ezala bakingandi, ezala banani na lingi bo s'aimer amour. Ma femme sage. Non, on va soldat en fait. Très bien. Soldat, tu fais la partie, c'est demain normalement. Oui. 12h. Demain à 12h, on commence déjà. Donc achetez vos billets, vous allez vivre l'événement à live. Tozala na bolingo ensemble. Botele mabola que ça mams. Moi je suis là pour vous. Bah c'est quoi vous appelez na 4K bah surprise. Ba moni biso nyonso. Faut le baba bonbon na ba biscuit. Ba bonbon na ba biscuit. Na ba petit beurre. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Des informations partout dans le monde. La voix du peuple. Asepelisa biso pe asepelisa biso tilelo alongola biso ba stress asala musala nango tellement bien que lelo akoma référence dans monde na biso ya cinéma tina niveau que lelo fan base ebima pour nous soutenir misala na salaka. Elle c'est Sila Bissalo, la maman des Abakouk. Depuis un certain temps, tout le monde cinéma na biso neni neza ko évoluer na ba différentes plateformes et bande ko belé le loba komi ko oser chose qui était un peu rare na mikolo tu koleka ya ko memela biso théâtre na ba salle nenge zalaka de na bamboka mususu mais pour une première tout le monde a moins mwasi a osé ko cha date pour na ko offrir biso spectacle na théâtre des gymnases Maribel à niveau de France. Elle, c'est toujours Sila Bissalo, la maman des âmes pures. C'est pourquoi Lelo te rejoignait en plein tournage. Dans Hazard, en plein tournage, car on a bundara pour nous s'appeler Sabino, bandeko bo soutenara musala nae, te ebisie te lobité, lobieza ouverture ya billetterie. Alors bakouk bazan la posa ba yokayo, bazan la posa ba solano parce que ba mona ikara fiche, ils ont la kake na matoi. Alors lelo to pisi bino exclusivité wana boyo kaye et puis toye ba makamongo et ozala oyo nengonanga jazz kavula lobara et kozala boni. Bonjour Sila Bissalo. Bonjour, la papa. maman des Abakouk. Bonjour papa Vincent Chilouizi. Non quoi Babakouk les tontons. En tout cas, plaisir na biso. Ngai je l'avoue tango tindela gingango na sotaki na ndako et puis na page na logomaki oyo makam na biso. Yo rotindela ti ozana kati cuisine. Non, pour la poster, c'est-à-dire que papa c'est bon, affiche les approuvé rego panza déjà. Ouais. Et bana ineni biso la ngosoko résumé biso et bandi wapi uti wapi motivation ngo et ya ko pesa biso lelo spectacle na théâtre des gymnases na France. Biso la ngo bandi wapi. Liso nangi bandi papa Vincent. D'abord naza ba fan mo baza vivant et vivante. Ba fan nanga baza ba robot te baza vraiment ba vrai fan.
on a bien ba impur babakouk place bazali na pesi mambote ebele ba impur tozana ba groupe ba femmes sages ba soutenanga baza ebele babakouk mususu baza dans l'ombre donc partout au monde ba plateforme nyonso abakouk azanga raté il y a ba discipline nyonso ba militaire ba docteur babakouk bazala partout ça je remercie Dieu Adonai Shaddai parce que eloko eza grâce moko nzamba tchakat nanga ki bato ba sepela na ngai pour rien en fait na décida qui que babakouk na ngai ils eloko bandon senga tondani mams tchadat mams spectacle parce que auto ça na télévision c'est pas le théâtre to bengango théâtre je vais expliquer c'est pas le théâtre c'est le télédramatique théâtre ezali on en pesa bango le 23 mai au ba benga mot théâtre parce que na théâtre on a des bango na ba spectacle on va faire de pot pourri bon beloko ebele ba surprise ebele wana nde bango na théâtre o elekaka na ba YouTube c'est pas le théâtre c'est ba télédramatique très bien donc je voulais au sens du mot na lakisa bango qu'est-ce que le théâtre to lakisa spectacle parce que ici à Kinshasa on n'a plus vraiment des salles de théâtre très bientôt là il paraît va renouveler biso ba salle du zoo et tout consort on aura des salles autour de ça sikoyo public na biso au bazwa occasion il y a à part YouTube mon biso en live autoza capable européen ça très bien voilà et choix ya théâtre du gymnase eza pena ne ba bengo théâtre du gymnase Maribel do sika oyo makambo na fesalama eza par rapport na yango ne oponi na no banda wana to ezaki na kaka eye kaka bongo etombe kaka non théâtre des gymnases déjà Maribel déjà soko moni na kati nango parce que moi na la salle INAS Institut National des Arts du Spectacle c'est biloko bazia ko laksa biso à l'époque tozori étudier Maribel Salouana parce que nta sala ngai ndo moni nga na sala danse classique oui na joua Tartuffe de Molière na joua les misanthropes de Molière na joua babiloko wana tout ça ba cours ya opéra c'est vraiment la scène où est appropriée pour un spectacle au Tobengulo théâtre alors je me voyais déjà dedans je me suis dit pourquoi pas Maribel pourquoi pas gymnase et par l'aide de Dieu un producteur aussi à côté de moi un grand homme Boromo na Yohana, je te salue, toujours à côté, avec un bon manager, Bébé Yann, toujours à côté de moi, et mon coach, mon partenaire de luxe, Vincent Tulus, c'est mon équipe, où tous allés, cercle vicieux, Binomo Boyebi, des se soucier pour na SB, des se soucier pour na fan nanga, baza toujours content, tout peut s'abonner l'autre moins de je me voyais déjà dedans, la gymnase. Donc, moi, gymnase là, dans un à l'époque, quand j'étais encore à l'INAS, dans un saut, à la barre, il y a théâtre, il y a danse classique, dans mon image on a des tendons ça là que jouer on a côté jardin côté court un peu là na ngina zone un peu na quelque chose là il y a on a mona qui Maribel en tout cas je sens que on irait maman matate aux ajours voilà maman passe on irait aux ajours voilà parce que biloko zo bimisa déjà ils ont embrouillé moi mutu muke donc ils ont excité ba tout ba mais ni nango si la bombeli ba toujours voilà ba surprise ezali ebele babakouk lobby déjà tozali na ouverture ya billetterie na biso na benga bino ba impur bino mozaka toujours à côté de mams boninga mams akoya te so na ningani vous êtes là baza ba fan moko o ba pesa nga bolingo quelques tempêtes et kokoya mais baza wana omoni dans la vie soko za na bato baninga ko pour de vrai mais malgré problème mais tu as des gens qui te soutiennent qui te donnent l'amour amour ta mosusu ozwi pas bato mosusu te bango ba global déjà bolingo na nyonso ba pesa nga force même si je tombe na pupula na relever parce que na bi naza derrière bato baza liboso nanga babakouk baya lobby déjà billetterie il y a 12 heures hein donc 12 heures fongoli 12 heures na ngina mona bolingo na bino nde bobengaka mam soza ba ampi bolingo na bino lobby na komona lobby na billetterie na komona ngo lobby ke boza wana pona ngai eloko bino bosengaki eza cadeau na bango parce que bientôt SB ezokokisa 6 ans très bien 6 ans nango na lobaki il faut na fêter na babakouk na ngai en live to fêter na bango 6 ans na ba mona nga ba vivre ba bonbon ba vivre ba biscuit ba vivre mo ba surprise ya muketo bombi o ba mona bango to fêter 6 ans na biso ensemble et on a monaki place o nga na koko zwate ezaki na gymnase to za biso nyonso
en plein spectacle et puis tu continues to monani na bango parce que les cadeaux na bango ba mériter faut ça bango plaisir parce que bango ba ça la plaisir donc ba like kaka tant ba partage kaka tant ba ça la ba vu batika ba tana bango ba na bana ba occupation mais parce que donner la peine na et on partager na ba chaîne na nyonso na les abaku na SB officiel bientôt ba na SB cinéma na bango ba cause ça sera pas sur YouTube ils ont plateforme mususu mais na YouTube au monde après ils ont na Canal Plus. Très bien. En tout cas, au même sur la Canal Plus. Yes. Avec l'aide de Dieu, toujours dans la vie il faut oser. Très bien. Quand on fait ça, tu vas dans ton solo il faut que osaka. Biso to osaka. Et là comme tu as calculé, il faut calculer. Si les gens viennent après, gloire à Dieu parce que osaki chemin, au sali yango, batu balandi, c'est comme ça dans la vie. Il faut que oser loko batu bazoko imaginer. Très bien. Et avec soutien à Babakouk Nebike, na bolingo na bino ka ndenge bo la biso billetterie le ndenge beaucoup somba et l'accès que tout ça la tourner en monde entier avec vous. Toujours dans même d'ordre d'idée, tout le monde qui n'est qu'à réaliser au public, le billet ça na billet mon quoi na soko sombi yango, ils ont offrir batu na suka ba ça la soirée mo kozala, il y a si la bisalo. Et puis moi ma photo tout ça carré d'or ma photo c'est pour tout le monde mais la carré d'or ils allaient na after moko beaucoup soit producteur beaucoup soit manager bango baza mieux placé ya ko pesa ba détail parce que carré d'or ça ba surprise ebelé ils appellent la soirée avec Mams et l'équipe auto zalana bakamwana tebi ke bandeko mibali basi ba bandaki yango mais likanisi na yo mwana moi solo ba ngana oser olandi nani wana non pour dire que moi si peut comme on a le ba pilote bana basi to mona pe mama Betty Masikine à l'époque total ka beta ki Zénith parce que Zénith ezaki mibale mais ma Betty Masikine paraît à Ozaki ko beta Zénith na ba Olympia wana pourquoi pas babiso oyo il faut tous dans la génération moko tous dans la révoltante à faire du bien et non le mal il y a comme mema biloko ya bien poto luka tozo oser tozo bundana po cinéma na biso et bima na ghetto et ça la babiloko o peut-être ta musu bato musu bazo kanisa ngote to luka pe to koma na pourquoi pas international aussi to tika kaka na plateforme wana te ko fungola ba horizon musu. Très bien. Voilà parce que moi je fais reconnaissant la production que ba plateforme o toza ngo déjà ils ko aider biso ba plateforme na biso ils ko aider biso to ko boya ngote YouTube ezo contribuer na aide makasi. Très bien. Moi je suis une productrice nga nazana nenge bolobaka nazotia batu na scène je paye au fait je paye la personne nako inviter mutu partout au alingi sinon ba programme na nga zali nako benga mutu na Nigeria nako benga mutu na Côte d'Ivoire na Cameroun c'est ma production. Très bien. Je lui paye aye donc aza actrice comme tout le monde nenge nazora bandeko mususu nenge bazo moi je fais la production. Donc, surtout que dans les tout ça va PDG d'entreprise. Très bien. Voilà. Et puis, le lot YouTube, les plateformes, le lot ya et des biso makasi et fungola biso. Ba ouverture, bazota la biso. En tout cas, YouTube, pour dire vrai, YouTube est fungola biso na ba horizon moko bo bimisi biso bo na ba bleu et pesi biso pe opportunité et belé avec YouTube. Très bien. Surtout que tous na période ba CD le lot tant YouTube est remplacé au moni pe que quand les amis peut-être si la bissa c'est la producteur voilà. Et le loyer producteur et puis et font bino artiste et puis beaucoup indépendant. Oui, na pesi ba producteur nyonso merci parce que nazu mo ba coup de fil na monta ba moni affiche. Très bien. Nazwa ki coup de fil Hermen Kaba, nazwa ki JD Defer, Ricardo Lumbu, Titi Kalou, Diogo Musique, Placide GP. Baza mo ebele so na bosani ba mi José Mabila ma bazé ebele ba producteur ba bi sont tous derrière moi. Très bien. Ba ko soutenir nga parce que na osé na la fierté na bango na ba production o nga na sala ka ba en fait ils m'ont appelé ba ibisinga ba binanga ah ezo sa biso bien on a vu Ngondo na fiche tozomona balava tozomona au fait ozo récupérer bandeko na yo ya kala pourquoi pas biso pe ba producteur to accompagner un événement aux sala. C'était vraiment un grand plaisir moi ba producteur ba bengyo j'ai de faire il est décidé ba onyo surtout ba dekisha ba Josmena ba sebele ba vivre. Et donc on a ngai pe na vendre parce que ba te belé ba moni photo mu Ngondo je vous dis sincèrement il est keli batu. En fait au niveau sur ça tout CD na YouTube to nini parce que babilongo ba mususu batu babo satan était bazomona bazozonga kaka lelo to moni papa masumu c'est vrai que azambia ka mais to moni penza papa komi présent na makamna yo balava baza voilà tout le monde azo se retrouver na batu peut-être ba musu ba tchara soukate le kanisino ezani en fait oui ba benga peta ba monaki ba mama ya lukuli ba monaki
Baya Julie, voilà. Bamonaki Balolango, Balolango, Baposo, maman, écolo. Voilà. Tout comme ça, dans qui ba coup de fil. Au fait, to bungisa, moi eloko na biso wana te. Parce que avec YouTube, ceux qui te sali et forté, il y a des noms qui vont disparaître. Les noms anciens. Or que les noms anciens, non, bah c'est pas ça qui est époque mok. Bah ça peine ba fan na bango. Très bien. Donc ça ka communauté monte 21e siècle, bangote basila. Non non non. Moi ce genre de mots j'aime pas sous-estimer les gens. Très bien. On a besoin de tout le monde. Parce que tant qu'on a une union, on va faire quelque chose de bon, te présenter dans le public et ça l'a bien. Là va ses fans. Ba fan là va tant vous nous autres là va te. Bobo malava. Tant vous autres mugondo te. Azana 2 3 4 fans là et amoni mugondo ça lui plaisir. Il y a un fan mo linga poso, papa Masumu, il a ses fans. Basera de la pâte bazo rappeler nga likambo de la pâte. Il y a Johnny Tsakala, azana ba fan ba tunyo soto kala baza ba fan na bango. Papa Koba, sikoyo nga naza loboko moko. 2 chaînes. Batu baleki ebele, boteni nga regardé, ndeko ba koleka malembe. S'il faut mettre parce que ba oya ofélité. Il faut to lukato futa ndeko asala malam akende. Donc boya molo to boyi ba ndeko nyote Abakouk là, eza chaîne pour tout le monde. Très bien. Il n'y a pas de chaîne de polémique, il n'y a pas de chaîne de distinction, il n'y a pas de chaîne de kopona bato. Abakouk c'est pour tout le monde, à moins que la personne yo oboya biso. Mais biso na Abakouk, on va inviter tout le monde, peut-être benga tout le monde. Ce que boy sait que l'axi que on a besoin de bisoter. Très bien. Justifie toi à tes fans. Biso a un problème mais Abakouk c'est pour tout le monde. Le 23 mai aux ana théâtre du gymnase, mais Kalaming ita to moni ba to bengiso na Inas comme Koboza nommé comme ambassadrice. Ambassadrice, ouais. Makamango ezo mataraka. Ben, il y a une photo mais merci. Parce que je t'ai toujours dit qu'il y a, s'il y a des gens qui te détestent pour rien, il y a aussi des gens qui t'aiment pour rien, Vincent. Il faut autant la côté positif. Balinganga te na pesi bango shalom. Mutu nyonso wa kofinganga. Wa koloba mabe nanga ya bana nanga na ba bonbon nanga na ba noko nanga na ba manager nanga na ba producteur. To pesi bino shalom. Toi ne lokwa koloba te ka shalom parce que nous avons un objectif ya ko sepelisa. Nous, on n'est pas venu pour des polémiques, nous, on n'est pas venu pour des guerres et ainsi de suite. Nous voulons donner aux téléspectateurs le spectacle et nos télédramatiques. Très bien. Très bien. Nos privés, ça regarde que nous et nos familles. Pour les Kamo, Inas ezali école Oyo et formanga parce que na Inas ça tout talenté. Même dans l'Institut national des arts où ils allaient Inas ezali élan formation solide pour Okenina Ina. Ina c'est pas dit qu'il faut ça ka Inas. Parce que mususu ba uta na bango na Ina, ba uta na bango de nulle part ba kota Ina bazwa formation. Mais na Inas avec l'uniforme ezalaka na formation moko ba benga ezaka solide. Yango epesa ka élan Tokenina humanité na institut supérieur voilà. Et nga nazwa diplôme nanga d'état kuna avec distinction na Inas et naza ancienne oyo na musique ba ponaki Cindy malheureusement je crois zaki en dehors à pays pour y peut faire ambassadrice pour représenter côté musique nga bazaki nga côté ya théâtre. Très bien. Nazaki surprise je m'attendais pas mais nazaki invitation na moni ba professeur na ngai na moni ba préfet na ngai ba professeur na ngai mususu bazana na poto madame Jung Simba après ça une improvisation madame Divine Bombamba à l'époque motala théâtre moi mangobo motala mangobo meni miliki mwana yem tanga pesanga madame Divine Bombamba qui je salue envie hein oui envie azana poto bazana gymnase ba ko accompagner nga pesanga ko ya interprétation dramatique yem ta jouer sanga makambo etali Molière Tartuffe de Molière maladie imaginaire de Molière le misanthrope de Molière madame Divine Bombamba cours et improvisation ezali madame Jung Simba azana Belgique. Nous avons fait un cours d'improvisation, maître professeur Lukeba. Je ne sais pas là où il est, mais nous avons fait une diction, prof Mobinzo. Yé mutu balaki sabiso parce que na Inas balaki sabiso kotanga na diction prononciation ya ba mot. Très bien. Tozonga lokola ba amike totanga ba l'élaborer ses enfants, le loup et l'agneau, le corbeau et les renards, totanga ba biloko ebele ba dessin animé koko prononcer bata la prononciation no pona ba osala ba les misanthropes de Molière osala ba les corners lucide wana nyonso ba format biso. Voilà na Inas na mona ba professeur na ngai ya ba danse parce que ngata on a commis na supérieur pour dire vrai
La première graduée, pour la deuxième graduée, na ko ta théâtre populaire na si sakité. Très bien. Parce que kuna na université, mu tapé senga cours et maître Mwambai. Maître Mwambai que je salue, mu ta formé en improvisation. Ayebinga bien. Maître Mwambai, maître prof Ndundu, après senga cours ya mime. Mime ezali ko jouer sans objet. OK. Imaginaire okay. on a voilà, on appelle ça un cours ya mime, on appelle ça un cours ya droit d'auteur ezali professeur Kinkela zaka ministre kufa déjà et paix à son âme, on appelle si papa Kinkela nyo sombote bana neo ba kolandanga. Donc d'abord ba professeur bazaki belé, ba professeur Tawite, ba former na si sakité. Et ça là comme moi problème na ndaku na ndingi na kota ki na populaire na négligea ki moi université na si sakati base ezalaki déjà makasi na Inas yango lelo déjà na Inas et tozo vivre ba merveille na kenda ka compétition de na lobaki na les abakouk de l'eau ozo offrir biso le meilleur parmi ba contenu ba doba rotala ozo teya ozo zongisa ba ndeko bele na nzela beaucoup de témoignages positifs nga na zo même na banzela okutena mutu azo so pena isa si la merci parce que na temi na sujet na temi na sujet lobby billetterie zo fungama à 12h à 12h et là on nous ose la pena pas fan na yo surprise et là on nous ose la o pena wow nazo zela bango lobby à partir à 12h nazo benga nazo zela bango la balle les asko na kana bino bolele mam sa chadat siko bino babako ba lycée nyonso bana nyonso lycée busangani bana nyonso la science bana nyonso ba Molière ba Pythagore ba Lupio ba Moineau ba Bambinière bana nyonso na sangisi ba flamboyant ka ba yana nga batanga ba école ba sangisi bana nyonso donc lobby billetterie ndeko na bino aza koya le 23 mai 2026 à Paris ou l'aksanga ba sito telema bino ndi bomema ba papa. Très bien. Donc lobby eza bolingo na bino ndi na omona ngo parce que nga na sali par na nga bo mam tia date mam sa tieli baya siko bino nde bo laksa biso sold out waneza omoni ki to mesana te tozo kota la monde ngo donc voilà tous en nous wana na bona nga na fungula côté mususu habité tous si en théâtre de gymnase nga parce que ba surprise mususu ezali mais habité tous en concentré dans les 7 et les billetterie lobby à 12h le 23 tozana leader na baki naza na tournage tozana leader lava roya no pe kaka okota noka mbala moko po to baki tozana biso na tournage to baki noka kawa leader lava est mort par rapport ya eloko ndeko na mwasi azokende kosala na niveau ya France. Merci d'abord pour notre initiative parce que si là c'est pas la moindre tant on a eu déjà idée à il y a théâtre de gymnase en France donc aza ba capacité nyonso parce que ba capacité mutement on a pas pour nous azo prester donc comme beka me uta musika beka matika bali mais si la théâtre beka mina azo connait toujours musana nga sengi ba fan nyonso ba fan bolinga nga yo bolinga nga mingi en tout cas Bozana gymnase le 23 mai 2027 pour nga mon pe na zalawana yes yo lava nakozala wana donc yo miya déjà omona nino na osala parce que ndeko na nga mwasi a osé abosa peut-être leader accompagner ngai donc nakozala wana donc billetterie déjà lobby les 7 et ça déjà donc en marche quoi donc tout le monde bino bolingaka sila bolingaka bakuta biso banoko na banoko baku babenga tonga papa Marie merci minga en tout cas Naël za babenga Naël le 20 donc 2026 le 23 mai na théâtre de gymnase na Paris en tout cas bwebaki jaloka na aéroport au monde le 23 mai toza bongo na théâtre de gymnase avec Sila Bissalou. Lobby déjà les 7 ouvertures de billets. Nous sommes en plein tournage. Nous sommes AG, Omari, Kabongo. Bonjour. Ouais, Vincent Toulouse, bonjour. Bonjour, la bande de Cognos, Basili, Bako, Malam, Yakolanda Biso, na Etando Ike, Bisikans Bozoami, na Miki na Poto, na Miki na Afrika, na Miki na Amerika, Topesi Bilombote. Lilo Bapo na événement ya ndeko na mwasi ya mutu na yo. Public non sur ouais, c'est déjà la fête, donc je crois, comme on a déjà publication, il y a date le 23 mai 2026, le théâtre de gymnase, et ça qui est déjà fait, surtout que et Salami, ndeko mwasi,
c'est quelque chose à encourager. Je pense que, comme on a déjà tonton haut, tonton de tous, et ça le cambrissin. La public, ils ont un habit sur la minute. Oui, comme il cambonde, dans la musique, comme il a mambo kate, ou la famille kobet à l'aider, mais il faut que tu mambo kate, que le Hollande on a biso ya moi si, il le 23 mai, et que Mambouya, biso nion sur artiste, parce que ils ont victoire à artiste. Vous comprenez? Donc, so ils ont mambo comme sous son mérite, mais tout à l'heure, on va couler, mais tout à l'heure, on va couler. Donc, il faut vraiment. Je crois que terme na utiliser na mais qu'on va prêter terme à musicien baya mobondo. Et pourquoi pas passer deuxième date? Très bien. Sur les soldats et ça non nous je crois na mona qui ça les a ba capacité à 800 000 places hein? Donc je crois 800 000 places quand même Isablo mo yebeta madada pour na mona qui de moi si on a fongoli ka pas facile. Kasi basa appelle wande ko moi ça nati. Moi si pelo la yeye. Je crois lobby le 7 de Jésus fongama et sili. Maman, les 8 et 6. Le 23, le 24, le 25. Et que maman, le 23, le 24, le 25. Et si non? Très bien. C'est ma beauté. Tout le monde est gymnaste, tout le monde est bien, même sur la salle, donc, venez nombreux. Attention, il y a tonton O. Il y a vraiment un belin. Bino Boyebi, Moussala, on dit à tout ça. Souci, il y a un spectacle. Il y a un vivre, il y a un live. Vous comprenez? Et bien, non, si les rapports, c'est l'occasion. Bon, attends, il y a besoin parce que la catégorie or et ali. Bon, il y a bon, vendre, bon, mais la champagne, moi, ma photo, moi, ma selfie, là, ma surprise est belle aux autres. Donc, c'est le moment. Bon, là, ça qui est, bon, il y a un moussalango, bon, soutenir, on va atteindre la musique, bon, soutenir de près, ça serait une très bonne chose. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Toto O, to évoluer ndenge ka lobby donc c'est-à-dire bato bazala na belé na obenga Naël ya kana na baito en plein tournage Naël ya opesa lilobano par rapport à événement na biso plutôt si sana maman na bino au-delà du mal ba mona un jour voilà tonné. Ah oui, bonjour à tous d'abord. Venez vivre au-delà du mal, venez vivre les théâtres en live. Ba bombo ba osa. Qu'on appelle surprise, hein? Bon, ils ont déjà confirmé d'ailleurs, bah, bomba, bah, moi, je me te confirmer. Non, mais c'est quoi ça fait na 4 cas surprise? Bah, mon biscuit. Faut le bonbon na ba biscuit. Ba bonbon na ba biscuit. Né ba petit beurre. Voilà, merci beaucoup Naël. En tout cas, message nous a pour la fanatique nous tout balingaka yo, bi eterezo funga malobi. Alors, non, on va sold out en fait. Très bien. Sold out. La partie c'est demain, non, maman? Oui. 12h. Demain à 12h, on commence déjà. Donc, achetez vos billets, vous allez vivre l'événement à live. Achetez ma catégorie Nyonso. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Merci beaucoup, Naël. Merci. Na Bandego Bogota la Bicho. Pour la détail, en tout cas, soyez connectés à la page officielle. Il y a Sila Bissalou. Na Facebook, Naël. Soyez connectés. On a des chaînes YouTube, Sila Bissalou et puis Sila Bissalou officiel et puis les abakou de SB. C'est-à-dire tous les détails, il y a des liens, il y a Makamutu, Neni Salango, vous allez connecter dans 3 pages, et puis Instagram, na TikTok, dans toutes les pages officielles, vous allez connecter. Et puis, en tout cas, merci na sensibilisation de moni ba fanatique, bazo salango partout. Bazalawana, Sila Bissalou, faut natika bino bo continuer à tourner pour bando ba ozela. So kende ko continuer to ça va se la base à la brancher na 17h30 Sila Bissalou officiel SB Nabino. Film to déjà teaser Destin brisé. Très bien. Photo e banabino destin na les abrisé. Très bien. En matana miro kende wapi. Très bien. Mama Kamazo tomboka ni. Très bien. To moni chef na Toto Jaco, qu'est-ce qui se passe? Na elwa biba benga e mwana musala. Pourquoi? Donc, restez branchés ce soir à 17h30 et 14h30 de l'Europe et 15h30 de Kinshasa. Tous en a Bakou pour voir teaser na biso. Teaser et bima lobby. Lobby. Ma lobby. Le lobby c'est un programme. Chef final la baby. Donc, vous avez un programme donc restez branchés dans la maison mère Lelo 17h30 la SB officielle pour voir premier épisode na bino. Très bien. Donc, soyez scotchés 17h30 Lelo le 6. Aux autres, premier épisode, il y a Destin brisé. Destin brisé. Et puis, Tobani, non, et puis,
rassurez-vous pour la likambo yo na mona ki bande balela ki tamoto bomi batamodo beta na les abaku to beta na SB do boza la wana kaka 15 tamoto zwa ki mwa petit souci bino boyebi makambo ya o wana to lo bato elekaki wana tamo ese sidi donc a to tie go vas-y no kwa lobi go vas-y pas de temps bino de bosko bondo senga to pema auto sisi non te tamo esidi heureusement ba playlist c'est-à-dire to bombela bango et non soro bandelo kyo bandeli na yo oza libre talango à tout moment. Merci SB na tout ça bamboto opesa batu. En tout cas bambote na pesi heureux mariage couple Yeki hein Yolande Yeki ye azobala nana Eric Londolé donc couple Londolé de la jumelle en or il y a Françoise Yeki na pesi bango fête malamu couple Mulumba Pichu Mulumba il y a Matou Masamba Mamoul que la relouqueuse de luxe des SB Nelly Kalala wana base nanga penza à Paris donc na pesi Veris vraiment leki nanga fungoli institut de beauté na Bruxelles bientôt mona penza donc la voix du peuple qui ça la promotion munene dia pona ba biloko nyonso balingaka ba taille mince ba massage ba biloko nyonso Veris vraiment masani yango leki nanga na mige vraiment donc voilà na pesi ba gros bisous na baba kuku nyonso ya monde entier partout vivre ensemble c'est SB Baba Kouk Nyonso, mam sa pesi mot d'ordre lobby billetterie na 12h et na le biboyi bana nzambe et sika bazalaka les langes sales hein? C'est là en famille o bazaki na banini o ngana doyo kana te botika makamu nyonso mam sa besoin de vous tous très bien quand ndebino bozana besoin na ngai ezala banani ezala bakingandi ezala banani na lingi bo s'aimer amour ba femme sage bino nde boko sangisa batu nyonso kolakisa ke bobi ba femme sage bozala rassembler ya baba Kouk nyonso tozala na bolingo ensemble botelema bolakisa mams moi je suis là pour vous bino pe boza pour nangai bino nyonso mams ça a besoin na bino pe boza besoin na mams c'est là pour tout le monde loboko ezali wasimi na loboko wasimi na lokolo wasimi na suki mams ça ka ya mutu moko te aza pour na bino nyonso boyoka na bocha bolingo diable alingaka place bolingo ezate pour ya régner. Ce place où nous allons la ceinture de sécurité à kokota te. Alors biso toza wana bolingo SB amemeli bino amour. Voilà. Odilo Mampuya, Grévis Stros Diama, Archelon Motinda, Tokutani Bongo le 23 mai na théâtre des gymnases pour le spectacle aussi la Bissala la Bisso Naba. Il y aura des invités bien sûr. Ben invité bana yoyebi ke baba Kouk, ba biscuit bazali, ba biscuit zara ba garçon. Très bien. Ba bonbon des zara ba fille. Chef azali, bosana ki lo na salle de bain en Paris. OK. Aya ki me bosana lo na salle de bain. Abi mams na bosana lo na salle de bain. Ngabi exactement na yo hein. Très bien. Azongi Bambi dans à Paris, il y a qui n'est pour na ba formation moko bo je crois elle va nous attendre là-bas. Très bien. Il y a osé la biso kuna oya bouité, Bambi dans osé la biso kuna pour ma formation moi Kendaki, donc biso équipe te rejoindre. Bon séjour à mes filles, Naomi Lokwa trésorière, Ntasi maman abela ki mwandam. Très bien. Malgré tout abeli mais bon est intact. Donc je t'aime beaucoup, bino na ngibino mingi Gaëtan, chef de poste. Très bien. Léance Grâce Fita, il y a la conseillère, il y a la conseillère, très donc bien. Voilà. En tout cas, toute la famille est là présente. Donc, si la Bissau a osé la Bolimon lobby, en tout cas, théâtre des gymnases à l'Obake, na banana nga voté kababié, mais oh ya lelo, ya makamusus. Merci, bye. Gloire à Dieu, merci pour l'interview. Nangaka naïb sabato ba Olanda Bisso, toza na clôture il y a 100 jours. Donc, tobandaki 100 jours na Bisso il y a prière. Tu vas clôturer 100 jours le 28 novembre. Donc 100 jours, tu vas clôturer le 28. Natina Nayango, nous avons grande veillée sacerdotale et prophétique. Nous avons dénommé Siloé 2025. Siloé 2025, il y a la 20e édition. Oyo nzamba tindanga na sambela kapona bana ya liboso. Tozana ba témoignage salami mingi bato ba bika bazwa ba délivrance parce que bana liboso ba bundisaka bango mingi. Mwana liboso to lobaka tanga botami aye na famille d'accueil. Est-ce que ba kolinga to ba kolinga ete? Ya obitumba e yaka mina bana liboso bo remarquer na ba famille bana liboso ba bundisa ba omi parce que ba bi que ceux qui bo bundisi bo kweisie ba leki pe ba kweya. Yangwana veillé auto sali le 28 novembre. Tonito sambela pona bana ya liboso. Donc moi na liboso so la nangoza na France awa.
na Île-de-France, Ozana Belgique, Allemagne, Suisse, partout puisque vous allez boya na katia grande veillée otokosala apona bana liboso to sambela pona baka résistant baka oyo bande silati et aussi là le 28 na clôture à 100 jours na prière ozala maladie héréditaire incurable nyonso wana yaka tokosambela ensemble zamba pambola bino na kozala nga moko te naza accompagner na basali ya nzambe toza na apôtre Keroke Kokoba tosambela ensemble na ye na basali ya nzambe bele bakoya tokobondela na bayembi ebele ndeko Thomas Lokofe ndeko Dambuta tozali na Dior Vanga ya Suisse tozali na Sœur Dina Ngangwele évangéliste ya ozana biso nzambe apambola bino nyonso boko contacter biso na numéro oyo 0033 7 66 27 27 40 0D ndongo zwi numéro wana yo mtu ana Kishasa benga batuno bana poto ana problème mukanda ana likambo bezo tungisa ye benga ye loba kozanga te na veye ya Père Konde numéro yango wana bo benga bandaka nde ozolanda benga kasiko zamba pambola bino merci beaucoup lelo mukolo ya sango ya malamu oyo la voix du peuple tomemeli bino Vincent elibino basango ya malamu mukolo lelo toza bongo na commune ya Maluku touti boye laso touti boye toza na makadam awa touti wapi touti toza 15 minutes na entrée à nécropole 15 minutes na entrée à Kingakati c'est-à-dire tant touti boye bifurcation oyo nzelo kendaka mususu eke mbakana oyo ekei Maluku po mema biso ti na Maluku centre isika po batu pena bazala bato babi Maluku bien mais oyo zali nzela oyo ekememaka ti na Maluku donc touti ntsele poto kende vers Maluku donc touti ntsele poto kende vers Maluku centre nde nzela oyo ememaka nde esika oyo nayeli bino basango ya malamu bozotala na nsima na nga awa omoni terreau nyonso bomoni nsima na nga ezali terreau ezali kotekama na prix ya malamu $4,500 $4,500 20 sur 20 $4,500 ozwi lupangu na yo na concession oyo tozali topesi possibilité cette fois-ci ya kosomba par tranche okosomba terrain oyo na 2 ou 3 tranches okoki pe kopesa mbongo na yo cash donc oyo amoni ka kopesa na cash en tout cas tuwe na biso yango wana mais soko moni koza na posa terrain et que okopesa 4,500 du côté tokopesa opportunité ko futa en 2 ou 3 tranches bengaka na numéro auto choba de l'écran pour na resola ba détail $4,500 au lupangu na yo et parti au tozali na souligner que ezali vraiment parti ezali etondi kaka na ba chantier donc soki yo po lingo ba kisa yo pe chantier ko tonga en tout cas ya mbango parce que dans une année dans 2 ans tu retrouver sur ce côté parce que ça va vraiment changer na lingana kata na ngambu pour que Nathalie Sabino penza que na robeta masolo ya concession nini donc naza na makadam bomone na kati ici donc alors exacté que au commis na site et puis après il faut jouer sur moto pour continuer sortir na kati te donc si qu'on azali tozali bongo entouré na makadam donc ne omoni makadam na simalanga soye na continuer tout droit boye na obimasu na même makadam donc eza na forme ya arc de sala arc boye donc concession na biso eza na forme ya arc donc ndenge omoni makadam boye soye azali kopusa na bandi kokende tout droit na kepeka na makadam $4,500 somba mabele na yo na village Matonge donc quartier oyo babenga ngo village Matonge donc na commune na Maluku quartier village Matonge oye okuti concession na biso eza awa oyo tozopesa mapangu ba terrain plutôt na 4,500 l'avantage boza nango lisusu eza que eza ba terrain cadastré c'est-à-dire ezali ba terrain oyo déjà enregistré na l'état congolais donc après 100 ans après 1000 ans après ce combien d'années mutote melo azate parce que ezali ba terrain oyo l'état congolais donc là ozo somba terrain to pe so numéro cadastral déjà oyo eza déjà enregistré na l'état donc là yo ye to zuka ka combo numéro wana to attribuer ngo pa na yo donc tout est correct eza terrain ya chef coutumier te eza ba terrain ya problème te eza déjà tout est en ordre pour que yo
osomba terrain na yo na 4500. Merci. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, nazwi formation na université à Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya ba nzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi ko eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons un dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons des cheveux, pour ça, les huile, na shampoing, pour le traitement, les cheveux abîmés, les cheveux haut et baby, les cheveux colorés, ils allaient pour botter sa soukinoki, et puis ils allaient pour retarder, repousse, les cheveux blancs. Nous avons un parfum, na biso, ou tout ça, à base de banzete, na biso, ya Congo. Spécificité, ils allaient pour quitter ça, stress, na kati, yanzoto. Na branche médicaments, nous allons na médecine, sirop comprimé, où ils allaient qui na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allaient pour traiter ba problème nyonso. Nous allons na qui na biso diazostimile, où ils allaient pour traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, autant éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Nous allons na qui na biso zingenalis, supo, na comprimé. Vous allez pour traiter différentes formes, il y a hémorroïdes, internes et externes. Vous allez pour régulariser le cycle, il y a maman. Vous allez na kiss na biso sensiphos, vous allez kiss il y a malaria, présenté sous forme il y a sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, vous allez pour traiter différentes formes, il y a maladie, où il y a ploposo, mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient pour traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Vous allez pommade tomulingo ya papa na biso tondele diazolo. Vous allez na médecine crème ndenge na tamaki. Vous allez na allium, où ils allaient kiss na biso ya tension, ils allaient pour traiter hypertension. Vous allez na borex, où ils allaient pour bomisa système ya papa, ils allaient pour komisa ya mulai pe ndele. Vous allez na menga kiss na biso ya makila, où ils allaient kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon, où ils allaient tisane na biso, ils allaient traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien, et puis basi oyo baza na problème ya kubota. Vous allez faire la diabétine, où ils allaient kiss na biso ya diabète, et puis vous allez na anti-poison na biso, où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité.